Congolais motema mabe il faut esilaka na mitema na biso. Nayebi te nani oyo aloka Congolais. Toyebaka te nani yango penza aloka Congolais. Congolais motema mabe il faut esilaka na mitema ya batu. Yango mboka na biso Congo ezoko avancer te likola motema mabe. Ser osini o awuti obota biso nyonso tomoni ser osini awuti obota. Biso nyonso tosepeli ser osini aboti biso nyonso tozaki na esengo wana to manifeste esengo wana na internet mobimba. Malgré batu miso basepelaka na lipamboli ya baninga te me boyebaka ntongo bino bosepela na lipamboli ya baninga te eya na baninga oyo mosusu basepelaka na lipamboli ya batu. Congolais motema eza mabe. Pona nini motema mabe na milia ba Congolais bandeko nanga mbote nanu loto kolobela eloni ekomeli ser aussi après ko lakisa bébé na ye yango nde toye kolobela lelo. Alors mbote na bandeko nyonso obolanda Irsil Botelo TV, bonjour bonsoir wana toyebaka déjà edépendaka nango kaka na air okolanda émission na biso. Alors na air olanda Irsil Botelo TV yondo koyeba kozwa bonjour tope okozwa na yo bonsoir. En tout cas yanga Irsil Botelo TV ya bino Irsil Botelo TV ngayo likoliboso na bino na lela bino fort ka nde bino bolelanga fort ka nde penga Irsil na lela bino fort na loba toujours na bémission nanga sans bino mawa plein. Donc ba abonné nyonso Irsil Botelo TV baye o bolingaka Irsil Botelo TV boye bapeke Irsil Botelo TV alela bino kaka ndenge bino bo lela ye. Alors ba meilleur ve nanga na batu nyonso o balandaka biso en tout cas na pesi ba meilleur ve nanga na bino nyonso ba bonane na biso nyonso. Wana tupesi mbote na papa na biso JR Kitoko mubia na Londres. Papa JR Kitoko mubia na Londres ba meilleur ve na yo esika ozali mwana Londres tongo ye pena nationalité vanda ye pena changer na nationalité donc mwana Londres ya tongo esika ozali papa JR Kitoko ba meilleur ve na yo nzamba lola apambola yo nzambe abatela yo papa na biso ya motema malamu tolinga yo kande yo polinga biso biso pe tolinga yo bongo. Donc papa JR Kitoko na Londres mbote na yo esika ozali papa na biso JR Kitoko mubia wana topesi mbote na princesse Alegria mwana mama en tout cas okomelanga kala likamba nini meilleur ve na yo esika ozali meilleur ve na yo linda bukulu ya balinda meilleur ve esika ozali princesse Alegria na bandelio na oze l'appel na yo. Donc meilleur ve esika ozali mama na biso Madeleine Aketa meilleur ve ba jemima mavungu meilleur ve na batu nyonso obolinga Irsil Botelo TV. Donc meilleur ve na batu nyonso obolinga Irsil Botelo TV. Alors to continuer na analyse na biso to kotanga ba kombo na bino sima na ebike boza ebele boza vraiment ebele. Alors to landa na émission ce qui na no ki kombo na ote zela vraiment donc soit kiti vanda kande balobara okoyoka kombo na yo na sima. Alors wana to yena na analyse na biso ya mama na biso Rosini Kayiba eloko nini o ekomeli après kolakisa bébé na ye yango to lobara toujours na ba Congolais na motema moko ya mabe oyo tokoyi ko imaginer te. Congolais aza vraiment na motema mabe muta lokaka Congolais ezaka Congolais bolela mboka ebonga te me boyeba te ke muto azo loka mboka ezaka Congolais lingi avancement te yango wana bomoni mboka na biso Congo pe ezo bonga te. Ser osini aza oto ebi biso nyonso ser osini abalaki après 2 ans na libala na ye nzamba ye kopambula na bébé kitoko oyo tomoni awa na si mutu nyonso azomona bébé ya ser osini yeyo po ye moko déjà bimisi biso pe mo eto bomba ye ezate toye ko bimisi liboso na bino. Alors eloko nini soki mutu abimisi bébé na ye eza ye moko amoni bien abimisa bébé na ye moko amoni kete abimisa ya bimisi esko peuple congolais ya bino nini eloko nini ka o ezaka na mitema na bino to na mutu na bino bébé ya ye moko bebango azata ya yote bebango ya ye moko yoso mesana ko lingaka bana babulangeti ko bombaka bana et dépendre na yo batu omone ko linga bana babulangeti ko bomba bana etikala kana bakisasa
etikalaka na bakisasa bandeko na nga na poto bato bazalaka botine lelo malongoli ne mpe mwana mpe bulangete alongoli ne mpe mwana couverture mosusu mpe ake na mwana avandi mpe na mwana soki na restaurant mosusu mpe ake sala ne shopping na mwana finiki ne mwana te ake na ye bomonaka Karine Mokonzi bolobaka akutambola na bebe ne kaka boye mwana makolo ngulu sa bachaussette mwana boye na poto etambolaka nango bongo edependre na mutu ye moko ndenge biso na kisasa tobomba bana mwana azela 3 mois po abima mapoto ezalaka bongo te obimisa mwana oboti lelo ozela 3 mois tioke eglise ezalaka nango bongo te alors bandeko boti kofinga boti koloba eza shwa na ye bino bomonaka bandoki liboso bato mosusu bamona bandoki te yana bato mosusu batiaka ta kateka ndoki osala boye ndoki ofale pa ser osini abimisa mwana eza ser osini nde abimisi mwana ye bino bokasi ti abimisi mwana wana ayebi te abimisi mwana ayebi te ka plibie video bokasi aplibi yango par erreur aplibi yango par erreur te nga ayebisa bino toujours eya na bato mosusu baplibia bavideo baplibia yango par sentiment te ezalaka meilleure façon ya kokumisa nzambe bino boyeba eloko wana te moto akovanda vandi akokumisa nzambe azwi video na sali apartage bonheur oyo nzambe apesi ye na bato moto osala video par sentiment te eza te ke eloko asali video na motema wana azo remercier nzambe posa wana ezotinda ye kaka sala video atia po aotémoigner bonheur ya nzambe andima te kosimba mwana 2 ans na mariage po moto osimba mwana 2 ans c'est beaucoup bokoloba te ke ote bavandaki 2 ans babanda otala le moment non eza ke mwana banda oya te alors to mwana ye moto aoluka kumisa nzambe na balolenge na ye asala nzembo na etala tina ayebaki tina asalelaki yango tala tina ya linga yesu mpo nzambe apesi ye mwana bino boyebi esenga obota bandeko boyebi esenga obota eza facile te kobota ezala esengo eya na bato ebele babala jusqu'à présent babotaka te eya na bato ebele bana bandako mabala baoluka bana baoya te ser osini asala 2 ans mpo nzambe ayo opambolelo na mwana asali 2 ans so bino bomona 2 ans eza 2 mois asali 2 ans na libala 2 ans c'est beaucoup ka nde ane moko ezalaka na 365 jours salango fois 2 eya bajour oyo ser osini asali na libala nzambe apamboli na bebe kitoko wana bolingi nini akanga munoko ntango nzambe opambola to okanga minoko te to bando témoignaka bolamu ya nzambe alors esalaka bino mabe te esalaka bino mabe te yo sikoyo place mo oza ovandi oya kaka kokomante kofingaka bavideo ya ser osini omoni bapiblia na facebook ye pe fala bomba na omwana bino bozalaka na bapense ya mabe yango bomoni makambo na bino soki bosali nzambe abandonaka bino mpo bozalaka na bapense ya mabe eya na mutu mosusu ana kondima ayebi ke naosala eloko nga nasala bana bato mabe te alors na oposte mwana nga mutu osala mpe mabe ozala te bayebaka mutu na mutu amiyebi esika simba mepa nzambe na ye mutu na mutu amiyebi boyaka te koya kofingaka bato c'est pas gentil ce n'est pas gentil c'est méchant peuple congolais eza méchant pourquoi bolakisaka méchanceté na bino partout eya kitoko te ser osini ya mutu liboso te aplibie mwana nayebisi bino merci shilo auti kobota so oke na page na ye ya youtube omona bebe na ye ser osini kuta alakisi bino mokongwa mwana na ye kaka na mutu alakisi elongi te so oke na page ya merci shilo omona mpenza bebe na ye boye omona mwana na ye boye baanglophone bakipaka te pwani mpo kuna kindoki ezalaka te kuna mpe kindoki ezali ti pourquoi bakipaka te ya biso bakongole ekoma likambo mosusu moto osala likambo na ye oyo mikotisi na kati ya likambo wana lokola yo tata mwasi ya baninga botika s'il vous plaît peuple congolais toza bandeko tokutani na Congo mutu na mutu osala vie na ye mutu na mutu aza libre yosala vie na ye mutu nyonso aza libre mutu nyonso aza libre mutu na mutu alibre osala vie na ye mutu adepanda na sali peka mutu azalaka te
biso nyonso todépendre na vie oyo nzambe apesi biso, todépendre na vie epai ya nzambe, todépendre na pema oyo tozwa biso nyonso epai ya nzambe. Mutu moko asala pema moninga aza te, oyo osala pema moninga obanga sosali boye mutu wana olongola pema na ye, mutu asala pema moninga aza te, tosala pema nzambe tata. Chacun fait sa vie bandeko nanga. Pourquoi tozalaka wana na minoko na biso na ba vie ya batu mususu? Eza kitoko te. Eza kitoko te. Si Rosini aza bébé te, aza mukolo, et en plus aza marié. Likolo nango servante de Dieu. Ayebe eloko osala. Bino bomona bandoki, biso omona bandoki te. Normalement muto asela nzambe abanga bandoki te. Muto vraiment luka nzambe o asela nzambe abanga bandoki te. Na mutana ndenge na ye. Lelo bokomo comparer Sœur Rosini ote tazwa ta bisela Sœur Deborah Lukalu. Sœur Deborah Lukalu a vivre na ndenge na ye, Sœur Rosini Kayiba pe a vivre na ndenge na ye. Eloko wana tobosa na baza deux personnes différentes. Baza na complicité moko ya makasi. Bomo Deborah Lukalu na mama Rosini ba na complicité makasi. Ya makasi baba mi oba kabwana rate un jour. Baba mi oba mesana makasi. Ezo loko tozelaka oto lukaka papa ya Marie Misamu na lombongo tozwaka ngote. Que son âme repose en paix maman na biso Marie Misamu. Ezo loko to luka entre ba mbale tozwaka te. Sœur Rosini Kayiba total so total na monde ya musique. Total Sœur Rosini Kayiba baza ba complicité na maman biso Deborah Lukalu. So to ye koto femme tama na maman Enis Mayanga. Ndeng moko. Pourquoi boluka bo comparer bango? So Deborah Lukalu bomba non mwana e, ale Sœur Rosini pa bomba mwana e. Sœur Rosini asa Sœur Rosini, Deborah Lukalu a Deborah Lukalu. Deborah Lukalu a balaka koti libala directement azwara zemi. Directement azwara zemi. Sœur Rosini Kayiba ye ko umela libala pozo zemi. Botika ya célébrer esengo na ye. Botika ye a célébrer esengo na ye peuple congolais ma finga nde toboya. Boza atana moi minimum à respect, ezara bien. Ata moi respect mora mukie, ezara bien. Amusala nzambe. Boyebi ba jeune boni oya sala ponza ba pese lipambo tala boyeba ba sacrifice bato basala rate. Lelo peuple congolais ya karamba moka ya banji kolo bino boyeba ba sacrifice bato basala. Tango baninga baosa ba sacrifice ba mata baluzizi la ba mata mangengenge ba lala te ba otsa ba genou na se tango ba genou ba te koma noir bozala te mais boya kaka tango bomoni boya ka ko juger bino bo juger kaka fallait kutu eloko kutu ezala raboete pourquoi bozara bongo pona nini pona nini motema mabe makambo toloba tomona ngona ba vie ya batu lelo bomoi makambo na yebisa bino tomona ngona ba vie ya batu era batu musu tanga construire vie na ye moko a souffrir makasi a souffrir batinde na classe ye moko avec beaucoup de souffrance a tambola ye musu ozangelo rolia a tonga vine malemba a souffrir mais lelo soka mutu wana nzamba élevé batu baye babandi koloba batu baye o aye asala kutu boye ye kutu aolakisa nini asomi mutuka tamboli na mutre ye kutu akomi komimona ata mutu akomi ne komimona te me bino komi mapambola baningi esala bino pasi bokomaka kolobaloba amimona asala boye peuple congolais botika toye kokutana kaka na vie tokutani kana vinde biso nyonso toa bacréature ya nzambe tokutani me motema mabe ekomi lokola babotaki yo apres ntango babimisi yo babimisi ye odie babotaki ye apres ntango baboti ye baboti yo motema mabe eza ebele na bacongolais bobetaka mamba batukara parfois mapambola baningi eswaka bino te bosepela na mapambola baninga mpo nzambe apambolaka bino lelo bokomaka boye ezala na bapoto ekomaka boye omona mutu mususu vi na ezokende bien mutu mususu vi na ezokende bien te akomo linga laitsa muninga vi na ye ezokende bien te donc mutu nyonso akokana kaka kongola alingi tozala égalité biso nyonso tokokana soki ye vi na ye ezokende bien te yo mpe vi na yo fo ekende bien te tomona yango partout
Tomo nango partout. Ce qui a eu musala moka bien, hier eu musala mabe a komi ko ke kotonga tonga yo, on dirait fallait bino mi balé boboda, on dirait bino mi balé bobota ma passa. Il faut bosala ka makambo za ka ya kokana. Peuple congolais motema mabe ele kabiso. Toko tambula sika to meka o changer. Meko bete pe mamba baninga kara, au moni kapa mutubo beti yango mama na kara. Et ça la bien. Au côté 2024, on continue na motema mabe jusqu'à quand? On continue na jalousie ti mukolo nini ndeko nanga. Motema mabe na on continue na ngoti mukolo nini. Bozaka boye, se rosini na majabu ala tabwe bo fingi. Wabi wana, kutu se rosini, asekaka, asala kabwe. Bolingi ko critiquer batu. Bino bane ba kritika bino. Bino bane ba kritika bino. Ndeko soko landango za bizaleliana, c'est le moment ya changer. Changer comportement na yo. Bandana ko sepela na ba mamba baninga. Et bizelo to monango même na ba camarade. O mona kaso muninga sombelo ko boye pe fois ke somba. Mais au betela muninga teke ngape na ke somba ki wapi o tuna te. O mona ka kebo ya moni boye pa sali fort a ke somba ngo. Sanka tuna muninga na mona ko ne loko bo somba ki a sala te. A sala ba recherche na ndenge na emoko. Kende pe na ndenge na emoko asali ba recherche. Asobi wana sa mutema olobe. Alaksia nyakase yemoka ndoza nangu. Peuple congolais mutema na biso mabe. Mutema na biso mabe bandeko nanga. Mutema kitoko te. Ya solo na eske biso peut-être za batu to yo critiquer le souci Rosini. Mais bato ba parmi bato ba ye koloba bomba mwana ko sala kaboete yango nyango ya ka bino bato bo felicita ki ye bo kita bo mata bo tala eto bo tala eti bo tala ye ka bino bato bo loba bongo epe na mingi ba luka ba monelo nya mwana ye et dépendre na ye nyoso sala et dépendre na ye moko. Tanga banda bota te bozaki batali boso babande ko critiquer ye. Alors tanga boti nzamba pambo ye na mwana bo mesana na e bongo. Bo mesana na e bongo. Bo mesana na ye ezala nini? Ndeko soza na comportement mabe banda osambela nzamba changer yo comportement. So yo poza parmi bato bayaka ofinga bato, parmi bato bamona kama be ya bato, parmi bato basepela na baninga te ya banda osambela pena nzambe penza briser yoko, banda osambela nzambe penza ko akitiso mapeka. Nzamba kit alongolo motema mabe wana kocho motema ya malamu. Et ça très important. Na vie il ne faut jamais akoza na comportement mo boye ya mabe bino bomona kama kamba baninga mabe muta plibie loko na yebwe o sepelite. Muta sala bo sepelite page ya ye moko onga na lubango. Telefone yanga. Photo na kangi na telefone yanga. Sikoso na plibie salo pasi pona nyinye. Koma bino komi pesa ba pasi kozwaka pasi mona vie o fallait pas ozwa o nyonga batu musu bazakana a nyonga me a okende ka atali shweza te ata oyoka motema pasi momone ye wana ka keka kotala a nyonga ne na motema me ana shwa to mona keka kotala ya yo nyonga na motema mo ketala ka ba video ya baninga o nyonga na motema mo ketala ka mamba baninga eza bien te. Eza bien te s'il vous plaît la famille toti ka jalousie o bolingi botia na vie maman na biso Rosini Kayiba boyeba ke eloko mwa mabe ekomela mwana ye eza te mwana ye aozala ka kitoko aozala pe ka en forme aokola pe malamu to mona ye ka awa ndenge azokola. Alors merci beaucoup na batu nyonso o balanda Irsil Botelwa TV. En tout cas merci na bino nzambe apambola bino bandeko nanga o bolandinga soko oza vraiment na motema mabe en tout cas banda lelo meka o changer. So oza vraiment na motema mabe parmi makamtolobeli awa meka o changer et ça là ou bien ça là ou bien so changer et ça là ou bien et ça là ou bien. Alors merci beaucoup na batu nyonso vraiment o bo soutenir biso ba meilleur vœu na biso na bino nyonso meilleur vœu na biso na bandaku na bino en tout cas meilleur vœu na batu nyonso vraiment o bolandaka Irsil Botelwa TV nzamba zala na bino elongo. Donc, vraiment, c'est important, et ça que to beta mamba batukara, beta mamba batukara, et ça, non, bien. Donc, so banjo beta non mamba batukara, banda lelo, et ça, là, vraiment bien.
et ça là yo vraiment bien. Alors meilleur V na Marie-Adèle Mundele, meilleur V na yo Chantal Toumba, meilleur V na je t'aime beaucoup Chantal Toumba, je t'aime beaucoup. Meilleur V na Patrick Kamalondo, Kamalondo de mon cœur, meilleur V esika Ozali. Félicien Ngonda Sage, ba meilleur V na yo esika Ozali nzamba lola apambula bino, ba bonne année, bonne année, bonne année, bonne année na batu nyonso. Bonne année, bonne année, bonne année, vraiment na batu nyonso, bonne année na bino. Yamba Mwamba, bonne année na yo esika ozali wana batu nyonso balinga Irsil Botelo TV. Balobi ba yanga, ba ona tanga kombo yanga. Joana Bongo, meilleur V esika ozali nzamba pambola yo. Claude Massanta, meilleur V na yo, ba bonne année, bonne année, bonne année, beau fête kitoko. Chantal Yanzambe, mama fête kitoko. Et ça ba te belé o bakane ko kota 2024 ba kotite. Misu kwa koti te yosko nzamba opambola biso pona si nzamba okomisa biso nyonso to koma alors nde to koma wana nzambe fo pambola biso 2024 ezala année de gloire 2024 ezala année moko ya malamu année o vraiment ba besoin na biso nyonso kokokisama et osa malamu mingi nzambe vraiment abatela biso Suzy Mena en tout cas bonne année na yo esika ozali Iriel Pemba bonne année esika ozali. Bonne année na famille Kuta, bonne année na famille Botelwa, bonne année na famille Lukisa. Bonne année na bino wana tokomi na suka ya analyse na biso. Sans oublier couple Kabamba, na couple Kabamba tomo na maman na biso Rachel Kabamba na papa na biso Merveille Kabamba. Bonne année na bino esika nyonso bozali nzamba lola azala elongo na bino nzamba lola apambula bino en tout cas année ya sika o ezala année de gloire na batu nyonso o balandaka Irsil Botelo TV ezala année moko ya malamu na batu nyonso o balandaka Irsil Botelo TV nzambe asala yo na nga bolamu nzambe asala biso bolamu nga loba toujours na sambela nzambe apambolaka baabone na nga po nzambe so apamboli bino ntango nzambe apambola bino epesa bino makasi ya otalaka bemission na biso alors nzambe fo apambolaka bino na mbongo ebele pour ke boy bino bosutenaka biso na mosala tosala eza malamu mingi wana tokutani à la prochaine occasion car na ndenga bien na yebisaka bino soki eza mbala no ya liboso abonnez-vous, commentez, likez, partagez émission o na bandeko na yo partagez na baninga partagez na batu nyonso. En tout cas, to partagez émission o na bandeko et osala malamu mingi. Bisous, bye.